Mbote balandi MDG DTV Mafuta Sika nzamba pambolelanga bino bandeko. C'est vraiment triste et regrettable komona mambo ezoleka na mboka Congo. Et toyoki lisolo tope sango babeti Christian Bosembe. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Le pauvre mwana bato. Naoki mawa naoki pasi na soni, un père de famille humilié comme ça. Na alliance ni na loboko mwasi mobali ya mutu. Papa ya bato, mwana ya bato, yaya ya bato leki ya bato. Et balobi ke bato babeti ye baza soi-disant soki bato ya tata oyoyo ya Fayulu. Mais au fait, na comprendre te, moi je trouve mal. Na lobi na mokili oyo et au fait na monde entier na mokili mobimba même na bamboka bapoto to vandi. To enviara mindele, to enviara bamboka na bango, to enviara koma nyonso ya bango ezalaka. Mais est-ce que tokoki pe kozwa mwa mayele te epa na bango ata nyonso te ya komekola quand même politique na bango comment est-ce qu'ils font les choses? Parce que chez les blancs vous ne verrez jamais ce genre de choses. Bosendi boniama bozamba ya boy na bapoto to vandi opposition ezalaka toujours parti politique toyebi toza so na ba combien de partis na bamboka nyonso nga na vandi na Angleterre. Toza na leba, toza na conservatif. Actuellement conservatif mutu eza na pouvoir. Et en dehors ya bango ba parti politique eza kili ki les ebele et chacun libre ya ko zala bisiko ya sepeli et pe ya ko sala makambo kolandisama et ya ba constitution ou encore ya ba lolenge je sais pas. Et ya parti oyo ye azali certainement vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi je trouve mal. En Afrique apparemment comment ceux qui mutoza IDPS alingi batu nyonso bazala IDPS. So mutoza FCC alingi imposer batu tout bazala batu FCC. Est-ce que ça na sens? Sikoyo na ebité boke na obeta Christian pour Christian Saline. Bozo benge collabo sur base de quoi? Ba Christian ba osa baton ba période ya ba Kabila wana bino soit disant boza ba politicien bo bundela na poto ko bunda ngo peto mona musala malongo buyo bosala kate. Ba Christian ba osa baton na ba période ba Kabila ba dénoncer pe pas mal ba injustice na ba makamisusu misusu. Lelo mwana bato na mayele o azala ngo akomi bisiko ya komi motema mabe keto batata mikolo baya poto koluka vie bazwa te na ba plus de 50 ans ba se retrouver libala basi ba bengani libanda basi ba bengani bango likola ki irresponsabilité et bakomi soi-disant ba politicien ya makelele o bayebi même pas politique eza nini et eloko nini bazosala et to eloko nini esengeli basala et bamoni mwana bo bamuke azwi vie qui a moins de 40 ans et bango batata koko mikolo bakobota ye bazwi vie te et kanda wana boya kobeta mwana bato asali bino nini yo batata mikolo tchala mwana benga bakombata bavoyou elle avait raison soi-disant bakombata yango combat oyo franchement mais en tout cas nga nazoyeba te na comprendre te eza nini bande on a otiela bino extrême ok bomona comment est-ce qu'on a agressé Christian et na suka nango bomona ndeko na biso comment il s'appelle et Etiki Mbukusu comment azopesa message et puis comment est-ce que asala moi ba à s'organiser par rapport à ba makambo ndenge elekaka na bamboka ngo ndenge moko alobi ka yeba yeke kokomaka boye et a créer soki ba benga ngo nini oh comme ezokima ngai pone juste pour ba sécurité pour sécuriser les hommes politiques et puis quand ndenge ezalaka ba biloko ba nini ba benga ngo nini bolimbisa mo boye biso bolobela ba makambo mosusu eza ematisa mafuta oyoka mpenza ba makambo ezokima ya koloba mais de toute façon tokolanda ye boyoka comment est-ce qu'azoloba comment est-ce qu'azoexpliquer vraiment bandeko na ngai eza maka mingi eza pasi oyebi soki mutu mundu renouveler intelligence te bondimela ngai Afrique ebonga te. Les amis, croyez-moi, tie so kozongaka Afrique kozala ngo ndenge ezali. Oui, parce que banda to banda ko tia makelele to akiza mindele soi disant likolo na bango nde bandeko nanga
eza nango mundele te lelo so mutu mundu azongi mutu tosimbani loboko na loboko tolongoli trahison tolongoli haine motema mabe eloko ezosalaka afrika ebonga te kongo ezala modele ezali eya motema mabe ya biso moko soki tocomprendre tosimbani loboko na loboko tolongoli haine na bamakambo nyonso ya mabe elekaleka na mitu na biso tolobi non na mundele bondimela ngai mundele akouta po tota ye na minduka ye kotire baafricain mpo eza mboka na biso ok Moyen-Orient bamboka ebele o mundele aluka mpe kokolonize à l'époque makoka te ti lelo mpe bazaka indépendant pourquoi mais eza parce que balobaka non na système ya mundele mais on peut aussi le faire oleke to akizaka mindele no eza likolo ya mindele nde bino bamona mundele na est ya Congo asimi munduki azotire oui bazokomande eza parce que biso nde tolingi lelo oso balobi baluki baboma Tshisekedi bakoutilize nani bakozwaka congolais bapesi ye mbongo ozwa munduki etire Tshisekedi et pourtant eya babiloko so lelo tolobi non mundele akozonga nsima e tokobongisa bamboka na biso tokende liboso tokende mosika mais malheureusement c'est pas le cas toliki kochanger te mentalité ya zamba boniama ata bino moko est-ce normal ça est-ce que eza normal collabo sur base de quoi et puis asali bino nini nyonso so bolandeli bomona que ça rien à voir avec la politique règlement des comptes na motema mabe mwana bato ya moke azwi vi batata mikolo baye koluka bavi na poto bazwi te ekanda sikoyo ekomi kosacharne na bato babongi oleba kende koluka en tout cas eza pasi eza mawa franchement c'est énervant en même temps eza pasi eza mawa mais la loi des talions existe omoni kandi bovandi na bapoto wana bovandaka na bapoto bokendaka bakongo te bien que plainte basi baporte bato baa bato moko vraiment il faut penza basibira na justice mais mpo kaka mondele mpe bamamba bato mwindo alandela yango penza trop te mais babiloko boye ezaka bo de toutes les façons Christian Roma mpe omona mwa mike e eloko moko penza koluka baavocat privé bato wana il faut baséquestre bango bakende olia vungula poto babeta ata ba 6 mois ata ba ina na boloko po batika boniama na buzoba boyebi bandeko na ngai j'ai mal en plus epesi nga kanda vous n'avez pas l'idée yango bomoni na oloba nde na oloba boye eza mawa eza pasi eza vraiment pasi eya mawa nzambe asunga biso siko bato nyonso fo bazala bato ya Katumbi bato nyonso fo bazala bato ya Fayulu bato nyonso fo bazala bato ya FCC bato mais non mutu na mutu aza libre ya kosala choix na ye ya kozala bisika alingi mpe ya kosala mosala ndenge ye alingeli o mboka ndenge nini o bato ya ndenge nini o peuple ya ndenge nini mais franchement mikolo bazokata soni te bakobota ye baobeta mwana moke croyez-vous que si c'était vous à sa place boninga bosepela sikoyo nde bofinaki ye wana so asalaki crise akufi mwasi na ye bana nayebi no bolingo ozwa charge na bango to président ya mino ozenga luke to abina pamba na ye ne moto angaki kokipe mwasi ya Christian na bana Christian bande de malades bavoyou bandeko totiena tiela bino image botelema eza YouTube les amis moya kolakisa baagression wana mpenza eza te YouTube alingaka babiloko basomosomo te bamakila baagressivité makasi bakobeta na YouTube elekaka te yango bomoni tomaske boye juste pour vous montrer n'importe quoi. N'importe quoi. Collabo sur base de quoi?
mawe azoloba na bango aza ndeko na bango baoloba na ndeko na bango te bota kindoki mawe ah mais franchement eza pasi Congo vraiment eza mawe o akima te ndenge nini bino boye koagrese ye nzambe na ngai ye eza mawa mingi Je condamne avec fermeté makambo basali ndeko na biso Christian Bosembe oyo ekomi ki animosité nayebisi bino degré ya kimotema mabe oyo eleki Christian Bosembe asali bino nini Christian Bosembe ezaki rando Christian Bosembe mpo aloba ba vérité mpona makambo ba couple yango ekomi nini oyo ekomi règlement de compte alors na condamné avec fermeté ngaso osali ndeko na nga boyeko yeba te nakomema yo na police tina ti nakondima bobenganga balance ya mbila so osali nga ndeko na nga boye parce que tout ça quand même na mboka poto mboka loi yo kanti bato wana oyo basala bongo nga na mona bango tia nde balengaka devant mbila tala moto makasi na mboka oyo ezaka mbila police judiciaire ou l'état nga so osali nga bongo na komema yo pa mbila nasi okoregrete vina mobimba okobengaka balance comme ça rendez-vous na prison pour bato basala bombaka sani si toza na bisasa okobeta moto na nzela obeti epe moto akondane te alors je lance aussi un appel bato nyonso balingi bazala na sécurité garde rapproché na beso ya garde rapproché sécurité parce que j'ai créé un système nayebaka ke makambo ekozala j'avais déjà créé un système ya garde rapproché donc ministre député homme d'affaires journaliste moto politique homme d'affaires ministre si tu as besoin d'une sécurité fais appel à Festival Musique Multiservice Festival Musique Sécurité je peux te donner ma garde rapprochée à bien bango balataka ba caméra ba GoPro balataka ba caméra na nzoto comme ça ce qui problème est ça avant mbila aloba ako identifier moko na moko topesa ba photo topesa makambo so tozala na équipement professionnel na logiciel wa sikoya reconnaissance faciale alors bozoyoka soyez poto monique vino za na moi danger contactez Festival Musique la numéro 0032 467 63 77 83 0032 467 63 77 83 ou 0032 466 202 303 tous en service de sécurité bino bato bobeti Christian Bosembe bomi mona pomba rendez-vous na justice ngana mona muta makasi azolela devant juge tala na mboko mokonzi zaka juge d'instruction na mboko mokonzi eza police na l'état bino bato sali makambo bakansi bo humilier Christian Bosembe boyeba ke nzamba ko pesa yesu sous gaz soko kanti bo humilier Christian Bosembe nzamba ko pambola yesu fa sang bozaka jalo mayele na mawa bande de lâche ba vrai lâche et encadré par le Congolais. Bah vrai lâche. C'est une équipe de Congolais et de Congolais, des pères et des mères, s'il faut le dire, de Congolais talentueux, de Congolais respectueux. Bon, mon bah garde, qui font pour l'entrepreneuriat. Donc je suis très content d'être ici et d'être reçu, accompagné, encadré par mes propres frères. Je me sens en sécurité. Tala baba no baba tele sango mokonzi. Bakingwe bende. Kopala ngana neti ba yuma na ba yaki ona penza ba to ko bande ona nga eza pasi moi-même ça mon chef de poste officiel de permanence je confirme après diagnostic je suis convaincu et certain que c'est la meilleure équipe avec laquelle nous pouvons yango na preuve à l'appui bah c'est qui temps va sérieux bon c'est katate et t'as surtout au asuka o bagarre du corps à solo penzako depuis Belgique musique sécurité festival en direct avec Sango Composé. Allez tout c'est bon on vient de récupérer monsieur Christian Bosembe par rapport à Christian arrivant qui est dans l'hôtel mais bon il est bien là bien portant problème est en hôtel ouais dans Paris séjour est passé dans bien et puis retour à Kinshasa c'est bon.
Donc c'est juste pour vous dire, comme Roby vient de l'expliquer, Christian il est là, il est important. Donc il continue au moment les alités. Ma ouais. Parce qu'il y a un message dans le bateau, ma commandité qui va activer là. Il va appeler que non, ce qu'ils ont fait, retourne à vous. Peu importe la réalité, mais nous on est là, le frère est là, peu important. Alors ça, la séjour ici, à Ozoma Kinshasa, et puis il y aura le temps, il y a vous expliquer, la détail en haut et à la bandeko na ngai bouti komona bouti koyoka eloko bakisa eza sute eloko koloba eza sute eza pasi na kobetaka asete sur renouvellement ya intelligence africain. Renouvelle ton intelligence. Congolais, renouveler intelligence. Mboka ngo ezokufa. Mboka ngo eza modelo eza wana bamambo leka na Congo. Bamambo ezosalema. So muta motema te banzala baguerre bapasi okobimisa ma ya miso. Neti biso bamisusu on est trop sensible. Siko ezosenga bato moko oyo mitu ezosala neti ba Christian Bosembe wana. Tosimbani loboko na loboko topesa na ba idée toyeba comment est-ce que tokobima na pasi to wana ngo. Mais non batata mikolo botala boniama bozamba na mutu botala ata bino moko nalobi banda politique ya komutakalizaka bato na kobetaka bato échanger déjà nini parce que normalement ezalaka ndenge wana ntango oyo ozosala eloko eke eloko wana impact nango eza positif te normalement il faut changer bomutakaliza bobeta bakengo na soki banane échanger nini échanger nango eloko te Kongo eza nango ka ndenge eza au contraire ekeka na kokufa yango bomoni na bandeli nalobaki soki tokoki ata kokopie mwa moke mindele comment est-ce que basalaka makambo na bango faisabilité na bango comment basalaka mosala na bango politique na bango. Soyez tolérant, hein? Tolérance s'il vous plaît. Ah mais franchement j'ai plein mes frères congolais. Les amis Tosuki, abonnez-vous, partagez, faites large diffusion. Et si je suis Ali, Bokomi Toyo Karanabiso. Et puis voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ezaki la grande dame, mais Natolikat na bonzambe. Na MDGD TV ma fouta sika. Quant à moi, mon numéro balasima, de bonnes choses à vous. Je vous love. Merci.